makambu ya ba église oyo ndekondimela ngai ezali kopesa mutu koswa. Makambu oyo ezwaki wampanga. Pasteur tope apôtre oyo ya église kuna pa ya mama Fifi Masuka esil na note wampanga oyo akendaka na basi ya ba collaborateur na église na ye tout basi ya ba membre na ye esili kut na note tala siko vice versa. Est-ce que boyokaka pasteur moka lobaka ba pasteur bazo kende na basi ya bandimi na bango soki mondimi akei na mwasi ya pasteur ekosala mandenge nini yaya tokokamwa te mais ekokisami kaka. Pouvez-vous imaginer yaya bakangi mama pasteur na mondimi et puis mondimi yango azali entre parenthèses petit mo confia to petit collaborateur ya pasteur somo pasteur abanda yego ka nungu déjà que tozo komona mwasi na yo na petit wana bitinda na yo ezalaki lokola maseki kasi pasteur asali investigation caméra à l'appui baye kokanga mwasi oyo somo tokolanda yango awa na émission ya lelo. Tokende na commune ya Kimbantseke précisément na quartier Ngapani et pas wapi yaya toujours mama pasteur abwakeli mondimi mai ya moto likolo ya zuwa o likambo ya somo boyaya yaya epesi bato mutu koswa fia batazali koleka nzoka nde coïncidence mama pasteur to ebite atokisaka mai wana chaque fois azelaka mondimi aleka to yi coïncidence mai ya ti amoni mondimi ali koleka alandi mbangu asopeli mai ya moto mondimi ya ziki likambo ya somo pasi pe mawa tokozongela yango awa na émission ya lelo. So donc yo ozo lala na mwasi ya pasteur do yo na mama église mama pasteur ozo na mama pasteur yo za mwana ndenge nini vraiment ozo la na mwasi na mama ya pasteur vraiment Cynthia mama pasteur kuna Cynthia mama pasteur Cynthia okotala ngai olobaki makambo za lokuta yo za na sonité mama pasteur ata yo moko vraiment moi ça me que bon na mituna asubutuna. Oh non, pasteur, moi ça pasteur a força kingai. Moi ça a força kingai. Mais yo na robeta yo, so betanga so robeti ngai. Ngape na kozongisa. Bon ngana mituni omoni sikonde salaka kala mingi tabo yote komona makambo elikaki pa ya wampanga. Pasteur azo okende na mwasi ya bato libala. Siko aba ke na mwasi na ye. Omoni salaka. Na Congo Brazzaville yaya nzungu ya pondu e bomi bato mibale. C'est na retrait de deuil pare balamba ki pondu baye na pondu bale batunyo soki bato mibale ka baliaki soki batunyo so baliaki mais ba se retrouver na tongo boye yaya bato mibale baja. Est-ce que ezali likolo ya pondu wana to ezali pona eloko mosusu? Ministre ya justice ya Congo Brazzaville yemoko akitaki sur terrain pour constater. J'apprécie beaucoup ce papa, il travaille durement. Ce qui est kambo ya boezali yemoko akitaka na terrain pondu nzungu ya pondu et bomi batu na Congo Brazzaville. Somo tokosole yango awa na émission ya obandaka wapi c'est la propriétaire lobati yongo lobana ngati yo ali mokolo lopango nga mokolo lopango oui pondu wana eba yakaki mwana na ye oya ya mwa ba atmoko ye muta yakina pondu wangu na kati ya basaka kana bandi na ngapa ene petit wana kati ye wana bakoma kosala mama yakina miti ka mwana wana muta yakina biloko wana ya ye bakoma sala wana même petit moko ya muti wana ayeko aider bakoma longo na to bana mukebwe pa mama ye bosukulango bokolo kuchana machine petit lere eleki peut-être papa wana kene ye wana na papa sali papa basokoli papa bakena wana machine wapi machine oyo ekrazike pondu bakena rue lage aye kutokisa yango awa batokisi yango awa bavandi na bana na ye na mama wana wutaki ko aider ye bango nyonso bavandaki awa biso kuna ata mutu moko te biso moko kuna ata mutu moko te ayaka koto bozosala nini
ti le bakoti bango na ndako ti le bazosala balimkambo na biso kuna tozalaki te na ntango bango bakómi okufa nini toye meme kutu nga na surprise nga nakendaki na 5 heures wana lamuki nake mboka nayebisi mwana mboka wapi mboka na biso ya kinkala nga nalobi mwana anga nakei ye mpe akeneni na mesa au retour mwana ajongi église ni kuna aye kokuta événement oyo meme nga kutu le na jongi na mboka babengi nga na total o mangangule bato na ye kuna bakufi keli bato na bakufi oyo bato baza na ndako moke wana. Bonjour à tous, bien le bonjour. Kim Cosmétique vous présente sa nouvelle marque de soins corporels qui est constituée d'une thym banane, thym caramel et thym métis. Bonsoir ma papa, ma maman. Kim Cosmétique mokonzi ya loposo ayeli bino ba solution ya sika. Ba solution ya sika pona loposo na bino pona ba problème na bino nyoso ya loposo Kim Cosmétique nde solution. Na memeli bino 3 gammes na ngai ya sika. Première gamme ezali thym banane, deuxième gamme ezali thym métissé et troisième gamme ezali thym caramel. Et nga na memeli bino susu ba coffret yango oyo pona ba fête. Ba papa bokoko offrir ba mama ba coffret, ba mama pe bokoko offrir pe ba papa ba coffret. Mama Kim Cosmétique donc a memeli bino susu ba produit ya sika. Pour chaque partie ya nzoto eza na traitement na yango bagomage ya nzoto yango yo ja mosusu ya bagomage ya nzoto yango ya bato baza na nzoto ya makasi po yo otela ezaka mwa pasi mwa makolo place ya mwindu makasi umwa maboko bakude wana nyonso yango gomage epuis bakofre ezali awa lisusu ya batampo mpona bato babetami batampo me ya sika. Et puis, dans un gel douche moussousou, yango, ya thym caramel. Et puis, dans un gel ya thym métissé, ya thym banane. Dans un sousou, na savon ya sika. Oyo longola ba mami, oyo longola ba poche, oyo longola ba tampon, oyo longola pe banduta, yango, à la base de tomates. Dans un sousou, na ba huile rajeunissante pour le corps. Donc, ils ont tout sous tête à l'obité. Nga na besoin de parler ma faute à thé. Nga za besoin de la macacité. Donc, on a besoin, il y a huile à la base de tomates, c'est-à-dire à base de... Osimia limeti pembene sase papa sueno nini baba makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wano bomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Mbote na bino bandeko barandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyonso tubozwami. Merci na confiance na fidélité oyo bozali ko continuer ko pesa programme oyo Radio Lokole masolo epai wapi chaque fois tokutanaka kosolo la makambu oyo ezali koleka na communauté na biso africaine mingi bai oyo bayokaka lingala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek soki mbali boso omona biso tosenga kana yo o s'abonner la main sur le cœur soki o s'abonner ko bosa na ta soki mukete ko fina cloche ya notification pour na orataka ba programme na bisoté. Vous pouvez également nous suivre sur notre deuxième chaîne. Cette fois-là, et sur YouTube, bien sûr, vous allez taper Afrique Masolo TV. Vous vous abonnez sur notre deuxième chaîne. Sur notre deuxième chaîne, tout y a qu'à mingi ba émission, il y a ba confrères africains. Vous voyez ba émission ba ivoiriens, il y a ba sénégalais, il y a ba béninois, il y a ba camerounais, il y a ba congolais, il y a Kinshasa, Brazzaville. Ose ba le français, Bogotanga. Et pour vraiment attirer, tout intéresser, la deuxième chaîne Oyo, il y a biso que nous vous demandons de vous abonner encore là-bas. Okoki pour la Nabiso, na page Nabiso, il y a TikTok. Na page TikTok Nabiso, okobetaka ka Fiston Pelende, ou s'abonner pe la page Nabiso, il y a TikTok. Il y a tambola na mokili omo na makambu. Kasi soko na République démocratique du Congo, okomona bikamwa. Non seulement na République démocratique du Congo, mais na Afrique. Pona nini moyibi alingaka te bayiba ye.
moyibi amesanga koyiba bato koyiba soki bayibi ye c'est tout un problème ya makambo ya bapaster toloba bayokaka kaka te nayesaka bino bapaster bazali bato oyo bakitani ya bamupe bakitani ya bamissionnaire bakitani ya bacolonisateur basalaka mosala ya bacolonisateur très bien balandelaka yango à la loupe kaka ndenge roi Léopold de alobaka. Je cite ici alobaka, vous allez au Congo, n'allez pas apprendre aux Congolais Dieu parce qu'ils connaissent Dieu plus que vous, mais plutôt dites-leur que le royaume des cieux est pour les pauvres, donc qui par ma richesse pour ne pas compter bokondi à l'icolo ceux qui mutabeti on bata awa pesa ita mamso beta lo kuta ya beti bata ngapa la zone selio bozo akabasi na bango en otage pendant 9 mois na retraite okei pa la bango arambeli yo soso yo fa na mesa ozali kolia ya vana mabele bozo akambongo na bango tintsani obino obenga mabonza boya na Belgique awa totonga ba centre commercial ba hôpitaux ba école na mbongo ya ba chrétien yango makambo wana esala makati lelo ya ba église lokola ba néo apostolique mabonza nyonso tu batiaka ekendaka na bureau central kuna je peux encore comprendre mon du catholique oui batinda yango ekendaka na deuxième rang économe mais ozomona ba prêtre l'église ba zora même pas quelque chose mais néo ekendaka nyonso soki pe na Allemagne soki pe na États-Unis ekendaka so kuna piller les gens l'argent de wana bana muté alors ba pasteur ba comment ba kitani ya ba mupe basala ka nyonso wana la loupe bazwaka mbongo ya batu bakosaka batu bafo prophétie bazokozwa basi ya batu nyonso tu et puis tala ba pasteur bazwaka mingi basi ya ba collaborateur na bango kaka basi ya ba fidèle na bango bote comme un exemple awa ya wampanga zwaki nani wampanga zwaki mwasi ya mondimi na ye ndeko na pa pesaka don na église mais wampanga akei na mwasi na ye. Quelle humiliation. Pasteur moka lobaka toto lobaka yango awa bino ba pasteur bozo basi ba collaborateur na bino basi ba membre na l'église soki bazui mama pasteur boyoka ndenge nini lokola zaki prophète ya tala awa na sepelaka na conception ya confrère oyo epai wapi yaya pasteur akangi mwasi na ye na petit mo confia kaka ba petio bazaka na église basimbaka basaki ba petio église wana o ba misala mike basalaka pasteur ye azwaki soupçon bazaki no tozomona suspect mama pasteur na petio wana sala ba misala a petio naka mekana no kolandela et pasteur alandeli na sepeli na conception ya bandeko oyo émission ya investigation kaka lokola biso salaka pasteur a posé problème na ye nzokande jour yango wana pasteur bakendaka na pasteur bakendaka na Flamengo wana presque chaque fois na petit wana et jour wana biliaki bango bikoki ma pasteur na kati ya Flamengo nzoka pasteur asa timbelaki pasteur aye na ndeko wana bien ba caméra ba kosi lokola bazali batu ya hotel wana ya Flamengo bongisa chambre kaka nde ezalaka to mama pasteur bafungoli ba respect bamoni pasteur akota comme mama pasteur oyo Cynthia. Quel sacrilège. Est-ce que kosala bino pasi? Oui, et kosala pasi peut-être pour ceux qui pasteur wana azalaka na makambo wana te mais bakota bango nyonso tu na saki moko ntango ba pasteur basalaka ndengo wana na ba partenaire ya bato et bon so basali oyo ya bino bosilikila neti ndenge nini et mama pasteur nde bozomona wana donc flous a selimai na makila a évité à kosala ni caméra à l'appui bokata caméra okata mate et par après elle a voulu se défendre non voilà yo bopikili ki bokundu banzoto ezalité par bele kutu boye osala ki boye te batuni mais pona azaki bongote obala ki pointe auparavant azaki ndengote azaki très bien mais siko akumbu ya ba soki nanda ko partenaire bopikili ki bokundu banzoto sili ya bandeko batekaka biloko ya bokoko biloko ebele kosangisa mpona bopikiliki ezonga te ke ya se faire humilier boye et puis si passe on peut encore comprendre ezala ba pasteur bazali bana mibali mais quelle humiliation
mama pasteur yango ba pasteur epele komona ministère na ye ezotambola te soko landi boye okolanda mama pasteur aza mbilinga bilinga soki mama pasteur baza mbilinga bilinga te na ki Chelsea bazalaka mingi songi ya kosakana te tala sika boye epesi ngai pasi mama pasteur oyo azo comprendre te petit asalaka ba misala petit atindaka ye wana akeina mama pasteur epesi pasi ya kosakana te. Alors c'est en anglais et ça même na pays anglophone. Tout ce qu'un exemple, nous parlons de toutes les histoires africaines. Mais même dans les pays francophones, même dans RDC, ils ont donc nous besoin de papa pasteur à BBC, même maman pasteur à BBC. Zoyango, tu translate na lingala, il y a histoire vraie, ça a l'air d'un film d'horreur, mais ma cambia solo. Somme, total. So, loki yo ozo lala na mwasi ya pasteur. Na mwasi ya pasteur. Do yo na mama église, mama pasteur, ozo lala na mama pasteur. Yo oza mwana ndenge nini vraiment. Hein? Ozo lala na mwasi na mama ya pasteur vraiment. Cynthia. Mama pasteur kuna Cynthia. Mama pasteur Cynthia okotala ngai olobaki makambo za lokuta. Yo zana sonité, ma pasteur. Atayo moko vraiment. Moi, ça me que bon. La mituna asubutuna. Oh non, pasteur, moi, ça pasteur a force kingai. Moi, ça a force kingai. Mais yo na robeta yo. Robeta nga so robeti ngai. Ngape na kozongisa. Ngape na kozongisa. Bon, nga na mituni. Omoni sikonde salaka kala mingi tabo yote komona makambo elikaki pa ya wampanga pasteur azo okende na mwasi ya bato ya libala siko aba ke na mwasi na ye omoni salaka voilà conception ngo badaki boye pasteur oyo ayokaki ke mwasi a suspectaki mwasi na ye ke azo kobima na mutu moko boye mutu yango pa yebaki te nani. Alors, atie bato ba file ka ande ba filaka wana ba yebisi non ndenge zali awa moi sta yo akenaka na hotel Songolo esika Songolo na jeune garçon mo boye yango pasteur abengaki biso to na caméra to ya kotala à découvrir. Je ne sais pas pourquoi est-ce que pasteur yemoko eta mosala na Nzambe alingaki a exposer moi sina eboye wana baza siko hotel bazo mata na hotel. Voilà. Donc, la caméra est de calibroso. Bazo le canal hôtel. Bazo matana chambre d'hôtel. Batala, qu'est-ce qui se passe? Makambo tolobaka yango awa. Donc, pasteur, ceux qui bango ba okena basi abatu bamonaka eza normal. Mais ceux qui comme makambo ya okena ma pasteur et comme makambenga ba komi ya bakobeta porte. Voilà. Chambre yango yo na hotel moko Songolo awa bafungoli bana moko porte babeti mwasi pa ndimi na kati kuna ebise non eza biso bato hotel oto kombaka chambre ma pasteur akansaki lokola peut-être badi bapesa ye loko te loko moko boye quelconque nzoka nde mobali na ya ye wana wana bazokozela ma pasteur makambo ya soni ezaka ba revanche oyo ama pasteur ba di kosala ba pasteur par rapport à masalaka wala zo fungola porte voilà iyo wala zo fungola porte la scénario au salama awa a fungoli porte boye mbala moko agangi yeye amoni mbala na ye mama pasteur quelle honte bosa ninia komba mama pasteur ango Cynthia. Mama pasteur oh Cynthia mama pasteur ngala yeb sarabino chaque fois yaya mama pasteur makamba salaka basaka lokola basi normal est-ce que quand mama pasteur ko ça mama pasteur il a kisi que yo pour comme pasteur mais ba pasteur rebelle ba comme ça bas no bango ba pasteur par rapport à quoi tala makambo e komeli mama pasteur yaya. Tala makambo oyo ma pasteur asali. Makambo o ma pasteur asali. Bokomi wa ndenge nini?
awa bokomi ndenge nini, bokomi awa ndenge nini. Azotuna mobali na ye, yo oyebi awa ndenge nini. Mobali ayeba awa te ndenge nini. Donc bamama pasteur bazalaka na basika na bango akatimi oyo bakotaka bakanisaka lokola bapasteur bakoyeba te. Tala sikoyo ce qui est arrivé. Bokanga nanu caméra ko bokanga caméra. Aoto bakanga caméra. Nayebi te. Mwana mai pe ye kuna baotu na ye. Est-ce que yo na mwasa pasteur ngai te, ma pasteur mo tabengaki ngai. Ma pasteur mo tabengaki. Moi je me demande, ma pasteur ayebaki ndenge nini ke petio azana bo pikiliki ba bokundu banzoto. Qu'est-ce qui se passe au juste là? Pasteur Kanda pesi mbata. Comment ma moi ça? Yo ozoke na moi c'est na maman pasteur, moi c'est pasteur na yo. Quelle abomination. Obengi anga abomination? Bon, mutusko mobali lokola mobali ya wampanga. Pardon, mobali oya moi c'est wampanga la gina yi wana. Arobani, yayi un pasteur o alobaki nini? Bon monde sika boy. Ba pasteur bazo ok na basi ya batu na basi bandimi na bango c'est pas un problème. Mais ce qui mon ndimi akena moi ça pasteur wana ba verset nyonso biblique obima. Et ko suka wana te ba ok tina ki musuni. Et okoma ko kangisa ye ba mebele pasteur alembi. Pasteur alembi ayebite ko suka ndenge nini. Moi sinaye ba kei na ye pa mutu musa ko expliquer. Là les jeunes sont en train d'expliquer. Ils ont tout faute na yete yaya. Yaya makambo ele kaka na mokili oyo ndimela ngai. Et par après bomona ma pasteur akobanda ko expliquer. Parce que asi bakangi eta. Parce que bokanga caméra lingite komba ma pasteur Cynthia. Cynthia bengisi makamu. Cynthia bengisi makamu. Ma pasteur ayebita ko sukande, ma pasteur alingi ata caméra te. Elle ne s'attendait pas. On ne sait pas ezaka mbali boso ya ngoyo to déjà baya déjà. Mbali boso ya ngoyo to bayaka déjà awa. C'est fort possible bayaka déjà. Bon moi on se met que tel batiki bato bakota pene yaya. Histoire vraie, ça horreur d'un film. Mais makambu ya solo ma pasteur n'en revient pas. Ma pasteur n'en revient pas. Donc wana pasteur au kanisa salamaki ndenge nini. Salamaki ndenge nini. Makamba bo ezalaka souvent okomona soko la ndeli otala bo pasteur bo pikiri ki ba okundu ba nzoto esila omoni na mundeko ayewana. Ndeko ayewana donc ndeko ana amaki me respect. Ma pasteur soko atomboki. Ay boye na caméra pour la niveau kanga caméra na pour ni caméra. Est-ce que yoko kaka? Yoko kaka okokaka makam. Di bosse za yiku tu bien me soko akokaka shooter. Nga sona sa neti ndeni. Mais ceux qui parlent pasteur à kokati, ceux qui parlent à kokati yaya. Mais bah qui c'est ali? Donc la pasteur bo pikili ki ba okuluma d'autres et puis au moment on pasteur za ba mukoro makasque ma pasteur na ebité. Pour na ni bobala rabana miki. C'est ça aussi les problèmes. Donc kanga caméra na buka caméra wana. Mais ba kanga caméra ndenge nini? Ba kanga caméra ndenge parce que osali buzoba. Na ebité nga na kobenga ngo buzoba to zali kaka ba revanche oyo pasteur basalaka ba pasteur bali ko sala revanche pasi ya kosakana te ete ya bino o to loba kite to lobi to tika la kaka na makambu ya ba pasteur makambu ya église ba mama pasteur yaya na commune ya Kimbantseki précisément na quartier Ngapani mama pasteur to pe mama apôtre ce qui peut mama prophète. Moi si ya prophète asopeli fi ya batuma ya moto pona likambu ya jalousie yango nini yokali solo muki avant to tela image fi ya batuma na ko leka awa tozali na commune ya Kimbantseki fi wana zo leka mbala moko ma pasteur to ebite ezalaki mai ya tie ezalaki mai ya fufue to nini na erwana to atokisaka mai wana akadelaka fi wana que jour na okuta na kosopela mai. Qu'est-ce qu'il y a balabino yebaka lobi ono ba esekinga atonga kayoke osali nini. Atonga kayoke osali nini. Batu ebele bazaka ba jiwa. Oyebi kingani kasalo ba be pona yoti ya. Soki ayeko yebisa yo mutentela lo ba be pona yo. Et bon ye mo ka lo ba pona yo pa batu wana. Akolobate salaka attention. Ma pasteur abino bilia ki fi obi koki.
ndenge na lukaka yo na moni ya komona il y a les gens qui sont sans cœur. Comment se fait que yo mutu na normal nzamba sali ozwa mai ya moto ezotoka muninga azoleka la kidiba obwakeli na boko mwa wana ziki kote pesinga ipasi ya kosakana te na sombo ya ata yo moko mama wana jeune fille wana azokoka moto te et puis ekamwisi batu bino mutu babwakeli mai ya moto oleboki mambango na l'hôpital onanu bokela na police epesi mbilinga mama oyo pasteur mama prophète alobino fille wana bayebisaki ye atongaka ye gasali nini atongaka ye pa ya nani tala kutseki tala komamba yaya makambo elekanaka na Kinshasa likolo ya zuwa mwasi ya prophète asopeli sere ya protocole ma ya moto alongwe baposo na maboko tala ndenge ndeko azolela motema pasi oyo wapi kasi na place bakene na ye ata na hôpital bango baye nanu awa na jugement na susiati ya pene landa lisolo esalami na quartier ngampani na commune Kimbantseke mwasi ya prophète yeyo bozali komona alati elamba ya rouge batie maboko awa na poinso mama lukiana kaka ndenge ezalaka sere oyo basopeli ma ya moto bazalaki deja na barankine na bango ya kala na mwasi ya prophète mpo basere mosusu ya eglise bakendaki kofunda ye epai ya mwasi ya prophète ke baza na bavoice na ye ndenge atongaka couple ya prophète kokamwa kasi mwasi ya prophète atikala mpe koverifie te mpo ayeba makambo balobi na ye soki eza esolo to ya lukuta na motema deja akana sere oyo kutu mikolo eleki bautaki koswana ayebisaki sere oyo ke akotika ye na elembo oyo kotikala kolongwa te na vi na ye mobimba lelo par coïncidence sere azoleka na nzela azotambola mama prophétesse amoni ye na mosika alobi yo nde nakanaka yo lelo pene ozozwama akima mbangu na lupangu azwi mai ya moto oyo ebandaki kotoka na nzungu nde abandi kolanda sere nsima ti asopeli ye yango kaka ndenge bozali komona sere azokoka te moto ezoma te na motema bameki kointerroge mwasi ya papa prophète ya liboso alobi ke sere oyo ayebi ye te kasi au fur et à mesure bazotuna ye makambo alobi ke sere oyo aza na bapreuve ndenge atongaka ye kokamwa yoka communication ezali likambo na biso na prophète na basemeki na ngai likambo kutu ezali ya na bango abengi baleki na ye agangeli baleki na ye baleki nde na tour na bango ya na bango agangeli bango olie basila na bango te babengi banyofinga en tout cas soko oyebi kozalaka motema mokuse to mpo ozalaka moto azuwa omoni prophète to paster aye kopropose libala na place obala na soni mpo banda kosalela basere eglise zuwa na malembe malamu kondima na yo te mpo neti boye sere aziki maboko na likambo ayebeli mutu na makolo te ye na sens te makambo boye tolongwa na ville province ya Kinshasa tokatisa bongo na Congo Brazzaville na ngambo précisément na Brazzaville yaya na comprendre yango te pesi ngai mutu koswa lisolo oyo bandeko ya Brazzaville bandeko bazalaki awa na radio lokole ba koexplike ngai nzungu ya pondu ebomi bato na ndenge nini 2 personnes baja d'après ils sont dans kuna bazoloba ezalaki ce qui peut retrait de dei fait pas ça retrait de dei ce qui peut nim da kufaki on ne sait pas mama wana utina banzongo ya pondu kuna aina ki ba pondu mbesu ba ye wana ba dongoli pondu ba tuti pondu ba lambi pondu ce qui ba laki on peut la fête wana ce qui ba laki ndenge moi je ne sais pas toute personne ne sait pour la bonne histoire awa batu bako type baya kosala ngona lopango ya mama moko boye lopango za bango te ndeko bango futela ka wana ba locataire batuti pondu wana basane surtout balambi baliepe tangu balali na tongo batumba bale wana balamuka te alors ba pesi soupçon ki non batu bajana ndaku batu bajana ndaku nini quoi bajana nini ministre de la justice papa wana je le salue je l'encourage papa vraiment c'est comme ça qu'il faut travailler papa oh soki likambu ya ki tra na terrain yemoko ko vérifier et papa wana ya a vérifier ko tout na ba ko expliquer qu'est-ce qui s'est passé est-ce que batouana baja po balia ki pondu wana est-ce que balia ka balia ki pondu to ba tebele balia ki pondu po na ndika bango balia kufi sikolo ko pesi bilinga benga nani yaki na pondu ezali wapi il paraît la tongo pondu wana kolo pondu azui pondu akei nango moke na pondu po nini batu baja ko to et pesi bilinga ça s'est passé au Congo Brazzaville alors tout le monde a des explications pour nous. Pour nous, il faut comprendre bien et les Guinéens. Tout le monde et puis je suivez.
Même na lupango na yo no bato bazosambela porte kulili réaction na yo nini oyi kobwaka miso te nabwakaki miso te ngai namonaki peut-être bazobondela na bon comme cérémonie eza batiki cérémonie na bango na maboko ya nzambe mais ntango nabimi nazwi mpo le temps nazoninga nakota na ndako apres bango bakangi porte na bango. Est-ce que lere yo ofungulaki ndako omoni balaki komela masanga babute ya masanga te napusanaki mpe awa te napusanaki awa te soki namokoloba napusani na kusa nalingi nayoka yo est-ce que ya butu wana bamelaki masanga lobanga vérité nalobi kosambela te est-ce que bango bamelaki masanga est-ce que na ndako kuna bango balaki kolia non pondu wana pendant ngo esali nani madame yo quand même na kati ya lopango bato bali na makambo ya retrait de deuil oui mais est-ce que omonaki kote bango balaki kotuta pondo bon namonaki te mais pondo yango eyi ndenge nini nayebi mpe te ndenge eyelaki nzela nakoyoka yo pondo yango eyi na ndenge nini nayebi nanga te papa oui yo lingi oloba likambo yaka kombo na nani mama ngambula ovandaka wapi c'est la propriétaire loba te yo loba na ngati yo ali mokolo lopango nga mokolo lopango oui pondu wana ye bayakaki mwana na ye oyo ya mwa baakati moko ye moto ayaki na pondu yango na kati ya basaka nga na bandi nanga baba eyo petit wana kati aye wana bakoma kosala mama ayakaki nani te ka mwana wana moto ayaki na biloko wana mwana wana yaye bakoma osala wana meme petit moko ya moke wana aye koede ye bakoma olongola tovana mokebwe pa mama ye bosokolango okende kotyana mashine peut-être lere eleki peut-être papa wana akene ye wana wana mpe basali papa basokoli papa bakene yango na mashine wapi mashine oyo ekraseki pondu bakene ya rue lage baye kotokisa yango awa batokisi yango awa bavandi na bana na ye na mama wana awutaki koede ye bango nyonso bavandaki awa biso kuna ata motu moko te biso moko kuna ata motu moko te ayaka kotoa bozosala nini ti lere bakoti bango na ndako ti lere bazosala balikambo na biso kuna tozalaki te na ntango bango bakoma okufa nini toye meme kutu nga na surprise nga nakendaki na 5 heures wana lamuki nake mboka nayebisi mwana mboka wapi mboka na biso ya kinkala nga nalobi mwana nga nakei ye mpe akende na misa au retour mwana ajongi église ni kuna aye kokuta événement oyo meme nga kutu le na jongi na mboka babengi nga na total mangangule bato na yo kuna bakufi keli bato na bakufi oyo bato baza na ndako moke wana nayaki envers dessus aye kokuta bango deja basibaki na lopital donc tozoyeba te eloko nini eleki na kati ya ndako ya bango kuna soki ndenge nini soki makambo na bango toyebi te mais soki mpoka na makambo ya pondu wana mpe bakufeli pondongo ya wapi nani ayi kojwa baninga na bango baninga oyo bazayokanga pondongo yali wapi eza kote wana bato balinga kosala cuisine ça y est dans la rue Lagué c'est dans la Lagué donc matiango nzina na congélateur nani atina congélateur mais bango moto baya kozwango balinga kobomba ngo te nayebi te non yokanga malamu bato bakufi na kata ndako bayi komona njungu ya pondu me nani ayi kozwa njungu ya pondu wana eyali nani bato ya banani moto yango ali wapi moto wana ayali wapi oyo ayi kozwa njungu ya pondu azozela mwana na ye mosusu na l'hôpital pondu na moto wape eloko eleki yo oyi komona ja bato basi bakufi na njungu ya pondu yo oweli njungu ya pondu okei nango wapie ya un problème oyo azwi njungu ya pondu wana eyali mpe nani oyebi ye te moninga mama na ye mama ya kufi bongo moninga na ye moninga yango ali wapi azozela mwana ya ye na l'hôpital na njungu ya pondu yango ekei wapi soki atikaki yango wapi toyebi te biloko nyonso baya kozwa awa bango bamemi
Je vous avais demandé de sceller la maison. Voilà. Rien ne devait sortir. Mais papa, Vous êtes venu me voir. J'ai dit, rien ne doit sortir. Scellez-moi la maison. C'est pour cela que vous avez vu le papier. Mais comment c'est sorti? Voilà. moi j'étais partie à l'hôpital voir les enfants et ils sont... En nombre, des milliers de femmes et d'hommes souffrent en silence. Des cicatrices invisibles, des regards fuyants, des douleurs que personne ne comprend vraiment. Mais aujourd'hui, un espoir renaît. Le célèbre docteur Guylain Le Bourgeois, dermatologue esthéticien reconnu, de renommée internationale. Avec plus de 24 ans d'expérience, il a transformé des milliers de vies, redonné confiance, espoir et beauté à ceux qui pensaient ne jamais guérir. Nous vient tout droit de Johannesburg, Afrique du Sud. Kata Afrique ici, moni mboka mundele, non Afrique ici kitoko, auto, donc désormais cabinet docteur Guylain Le Bourgeois na Kata Afrique ici. Par les cris d'une communauté brisée, une population en détresse a redonné l'espoir à des milliers de personnes souffrant de taches noires, acné sévère, vergetures, eczéma, cancer de la peau. Ils ne se contentent pas de soigner, ils transforment des vies. Ils étaient désespérés. Aujourd'hui, ils témoignent d'un miracle. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 27 ans et je vis en Afrique du Sud. Avant, ma vie était un combat quotidien. Je souffrais de taches noires sur le visage. J'avais honte de ma peau, honte de sortir, honte même d'aller à des soirées avec mes amis. Un jour, une amie m'a parlé du docteur Guylain Le Bourgeois. Elle m'a dit « il change des vies ». Au début, moi, j'étais sceptique. Mais au fond de moi, j'avais ce petit espoir. Alors j'ai décidé de tenter ma chance. Et ce fut la meilleure décision de ma vie. Grâce à son traitement et surtout au lait de beauté Déborah, ma peau s'est transformée. Merci au docteur Guylain Le Bourgeois. Ce n'est pas juste un médecin. C'est un sauveur de peau, un faiseur de miracles. Bonjour, je m'appelle Judith, j'ai 37 ans, je suis infirmière et je vis à Johannesburg, en Afrique du Sud. Je souffrais d'eczéma sévère. J'ai consulté, j'ai essayé des traitements, sans résultat. Jusqu'au jour où j'ai entendu parler du docteur Guylain Le Bourgeois. Je me suis dit, pourquoi pas? Peut-être que lui, il comprendra vraiment. Dès la première consultation, j'ai senti quelque chose de différent. Grâce à ses soins et à ses produits, aujourd'hui, je me sens belle. Docteur Guylain Le Bourgeois est là pour révéler la beauté naturelle qui est déjà en vous. Il sera présent le 28 mai 2025 à Brazzaville, le 5 juin 2025 à Pointe-Noire. Contactez-la dès maintenant. Appelez les numéros à l'écran. Star la domaine nanga, na docteur en cosmétique. Hein? Ne faut pas confondre. Taille, masola bassin, taille acoustique, c'est docteur Guylain Le Bourgeois. On a posé à relancer ma poitrine na yo, ko fongo la bassin na yo. Ya mado, ya malonga, oya bien wana, c'est docteur Guylain Le Bourgeois. Voilà. Bandeko Balandi, Tosuki Awa, pour la session à Bisso ya Tongo Alelo. Merci de nous avoir suivis. Yom doté la Bisso, soko dans le soleil, Kopesa, Benga Bisso, Opesa Lisso, na yo soko Bengi Bisso, Ozi Bisso, à chaque fois, Tiki la Bisso, audio, ya Lissolo, Toko Bete Yango, Ndengi Olingi, to Bete Yango. Soko Lingi, Totanga Kombo, Tokotanga Kombo. Soki Po Lingi, Totanga Kombote, Tokotanga Kombote, Uste Fonkunaka, Ndengwana. Allez, portez-vous bien. Santé de faire à tous. N'oubliez pas, match à Léopard, c'est tout à l'heure là, à 18h. Alors, la taille universelle, juste taille universelle, n'est-ce pas? Bissot, la live, na Bissot, na radio le collé 30 minutes avant, il y a Borobenga, Boya, Toksolo, la Makambo, il y a Léopard. Allez, portez-vous bien. Santé de faire à tous. Chap chap. Et tchara. osimia limeti pembene sase papa suweno nini babomaka moto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wana obomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place.